Bonjour, bienvenue sur Buzolanda, Stéphanie Larose, dans la Rocho. Bienvenue encore dans la Rocho. Le long na awa kolek sabino ndengni ninga na tiaka couleur na suki nanga les belles dames. Comme botuna kinga ike oui la rose la kisabiso ndengni tiaka couleur na mutu na opo na suki na yo et katarate zali vraiment simple. Le roi le lo ko na apona ko tia couleur na suki nanga na bike pourquoi pas na filmer yango na la kisaba les belles dames ba o batuna kinga na o botuna kinga ite bozwa ide ndengni ko tia couleur na mutu na na suki na yo ekatena te nde bozomona suki na ngai eza vraiment mosuni banda na seti likolo dans na tiaka yango couleur ezalaka nango na problème moko te mpe eza facile kosala yango yo moko na ndako na koloba mingi te kasi wana kotika bino moko bolanda. Merci. Et là, je vais protéger ma couleur pour couleur et je mélanger la couleur nangai oyo ekozana kati ya box nangai gel oyo yango osala ke couleur échanger biso na suki oko mélanger ngo na mulangi o biso zaki ya pembe nde bozomona na vidéo ezolakisa wana. Après on a ko ningisa ngo bien pour couleur nanga esangana oningisi couleur na yo nde na ko chango siko na suki nazo banda ko chango liboso ya suki ozo chango wana bien kulukate ke o chango na po na yo parce que tient na po na yo e ko wumi na po na couleur elongo na po na yo donc ozo chango na suki zala sur ke ezo kaka bisika o oza na posa ke o tia po na elo ebebisa po na o te ya nzoto taba gana yo puta na pusete ke maboko na yo ebeba wana na pusete ke no obebisa elamba no moko lingaka mingi donc monde nazo pakola yango bien pakola yango tsango maele ezo vraiment na po makasi te luka ki o pakola kaka pesa ba suki na yo ezali nde pesa zo pakola couleur ya suki na yo. Ce que vous remarquez que vous montrez que ce qui n'a rien à c'est ezali muindo. Donc il faut que nous ça qui na tracé mundelo, puis na tie couleur na sewana, après na massé pour couleur ya suki elongwa muindo pour ekoma rouge. Na ko sala ngo bongo mutu mobimba na ko tracé mundelo bongo na tie couleur pe na massé yango na tracé pe na tie couleur na massé yango na zo sala ngo bongo mutu na ngai mobimba parce que na sewana bozomona ke suki eza na couleur ya muindo pe likolo ezali déjà na couleur ya rouge. Après nous comme kocha likolo ya suki ne bozomona wana na ko pakola sko likolo ya suki donc na sisko tracé ba nzela nanga na zo sala cercle na point wana pe ke suki ezali kozwa teinture donc on a ba point nyonso ya mutu na yo zala kaka mayele ke ezwa na po na yo te là comme le bilat pe ba kampo misapi na yo ebeba te donc on kocha likolo ya suki na zo masser yango bien wana nde bozomona o masser teinture na yo bien pona epanza na mutu mobimba ekota bien na se ya suki ekomi kokoma nga na couleur ya rouge nde bozomona la caméra pour bon mon vraiment suki na ngande komi et na kwa kocha sko conditioner na so chango pour na suki na nga ezala makasi te donc eko aider ngai ke po suki na nga suki na système te ke suki kembe ezala mabanga te lol donc eko sala ke suki na nga ezala toujours pete donc ko tia condition so sala la kana suki na o chango to so ko tia couleur na o pe masser yango bien na se ya suki na yo okomona ke suki na ekozala pete nde bozomona suki na nga ezali pete les belles dames masser yango bien na mutu pe après na to ko tika suki na biso evanda pona 30 minutes te kwa ko sokola suki na biso na shampoing après bilemo ko mona suite effet
kosokola suki nanga 3 fois na shampoing na ko peigner suki bien. Après tant na kosisa ko peigner yango suki na bomoni ke komi nango rouge mais rouge moko ya makasi te. Na ko bakisa deuxième couleur pour na pa na posa ke suki nanga ezala rouge. Deuxième couleur autant ozo bakisa les mesdames fait attention na peau na parce que ce que sur na peau ezali pasi pour na elongwa. Ndepe na loba ki les mesdames lata elamba moko ebiki o obimaka nango te elamba moko venda karona ndako pour attention ke baby o regretter te. Na ko tia couleur wana mutu mobimba pe na commencer yango bien na mutu na ngai pour na couleur na nga ebima rouge o na lingi mais ce ko lingi couleur na yo ezala rouge makasi te ko tika nango na première couleur ndenge ezali menga na tie deuxième couleur bo pour na posa ke couleur na nga ezala rouge ya makasi. Bozomona ngana na pakoli yango pe na bandi ko masi yango po na esangana na suki mobimba. Tant na tracé bozomona ke suki nanga ezali rouge likolo pe na se. Ndina linga ki bongo nazo tracé nazo lakisa bino les belles dames masi yango bien zwata na yo couleur otozo tchanka ka pona 15 minutes après au sokoli mutu na mai ya pamba. Tant na tie couleur nanga ekokoma boye après cela na ko tia chasser na ko tika yango pona 15 minutes tika yango pona 15 minutes na mutu na yo tant oko silsa wana nde oke kosokola mutu na yo donc ko tia yango longtemps te tika yango pona 15 minutes et tokozonga. Après que sokola mutu na ko tia susu conditioner oyo eyaki na kati ya box nanga oyo na sombelaki ya couleur na ko pakola conditioner wana bien pour oyo ezali conditioner suka na ko tia na mutu nanga bozomona ke les belles dames suki eza vraiment pété na ko pakola yango na ko vanda na conditioner oyo pona 5 à 10 minutes pe na sokoli mutu kaka na mai ya pamba et ce que c'est que sokola mutu nde otiki suki na yo ekauka tant ko kauka nde oyo ko tia ba pomade na yo biloko oyo tiaka na mutu. Les belles dames cheveux naturels ba chesa yango te soko sokoli yango openi yango pe otiki yango yango moko ekauki. Le belle dame ok pongi selongi tobi makitoka tina te e kominatina Boss Brothers merci beaucoup kolandanga Merci na bino nyonso bandinanga ne bande pe comme nanga na suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bosana te se communiquer vidéo o ebaki c'est implice na mutu na yo pourquoi pas o aimer yango pe partager na ba camarade pe na bande ko na yo et ko sala nga bien mingi ko bosana te ko landanga na Facebook na ngai La Rocho nazali wana po na yo na ba question na yo nyonso zali wana na ko zala wana po na ko répondre na ba question na yo pe ko bosana te avant obima ozala abonner na chaîne na ngai et ko sala ngai bien makasi. Merci na ba Boss Brothers. Merci Mtolanda Kanga. Wana tokutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye.